yango temps bauti Suisse na kutani na bango na biki le président c'est Félix Tshisekedi na mboka o je pense que bataille de pes ba comprenanga te ba manga mabanga lobi na tongo le na chaîne moko concurrente na lobi ke mokolo oyo président au prêter serment il faut te kutana déjà avant mokolo ko prêter serment pour te bisaye couleur ya veste o polata Adonai Zobake, alata te maneto ya lataka, alata te montro ya lata. Je suis le jeune, on a coûté plus de 6 présidents d'Afrique, on a sakoli pe makambe kokisama. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Vérité ou réalité, mesdames, messieurs, de partout vous nous suivez, nous vous saluons. Merci Nabi Noyon surtout aux préparation si particulière dans l'émission de Bissopé, chez Nabiso Nouvelle Tendance Télévision. Encore une fois, Nabiso les Congolais, deux ans à Bomoko, parce que nous avons comme héritage notre pays, la RDC. Ceux qui te boum ici, RDC, te éviter de rejoindre na Wenzeni. Voilà pourquoi est-ce que nous avons intérêt, comme étant citoyen congolais, Bissonio surtout, il y a qu'on protéger, bah, vraie valeur, il y a Mboka, Nabiso, il y a le Kumu, il y a Mboka, Nabiso. Alors, sur ce plateau, comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un homme de Dieu, au Bino Boye, Bimoa, Mingi, de Yamba pays déjà, Awa, et puis au moment on a de temps à autre, dans plusieurs pays, pendant qu'on temps, on a toujours pendant ça, dans Zambie. Alors, Tokosolanaï, on sait qu'il concerne différents points. Il y a Makambotal dans le Mboka Nabiso, parce qu'il y a des points Nabiso où Tokozala plus focalisé. Et ensuite, et on va peut-être parler avec lui ce qui concerne Makambo Komela, qui est juste après message au Atika et lancé dans peuple congolais et surtout dans l'Arabie partout à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, un homme de Dieu, serviteur de Dieu, toujours dans la chaîne Abisso Awa, le représentant légal, il y a Ashekina Monde, partout à travers le monde, et aussi parmi bato penza ba panza obanda ko panza sango depuis kalati lelo bazo lembate na kosala lanzambe le prophète Benker Fernando oyo ayambi biso lisusu awa. Papa, bonjour. Bonjour Alain Dele. Bonne nous santé santé à assemblée à Shekina Monde. Non, ça va, je crois que santé est Zamalamu. Et puis à Shekina Monde peut toujours tambola bien. Autre côté, vous la SICA 2019, ton père de Moutouté, ton Zuba, tu as encaissé ma caméra bête. Vraiment, tu as fait ça, merci pour nous la PCBISO et ton côté en très bonne santé. Merci. Alors, prophète Benker Tozo, il n'y a pas très longtemps, mais je me rappelle, tant il y a prophétie, en ce qui concerne la prophétie, au mec qui a touché quelques points. Et enfin, on peut s'appeler message aux gens qui côté pas à Adonai, pour la Marambo Italie. Élection en Mboka Nabiso. Bato bele baloba ki élection ko zalate. Bato balobi boy lo comme alternance au salamate. Bato balobi boy. En fin de compte bimisa ki message mais ebele ba mon message on c'est comme si ezaki koteri, c'est comme si ego zalanango ego taper à côté. Mais en fin de compte mon message bimisa ki ya ngoni makambo tozo vivre sikoyo. Après ya ngoto moni susu makambo ba église ndenge komi ko bena na koto 5 koto ba pentecôtiste to moni ba na koto bloc donc ba plateforme même sous ba komi ko réagir en ce qui concerne les élections tozonga mom kinano so ko ki la synthèse na ma oyo leki élection salimi na kati ya mboka na biso. Quelle image aux alito analyse di nozo sala na makambo tout ezolekana na minute na mboka na biso. Merci beaucoup Alain Dele. Je crois que ce dans le oui effectivement parce que le but tout ça là un peu analyse ou symbiose. Parce que dans le but tout ça on a la prophétie en tout cas tout comme musique.
tant na biso kokende parce que la télé c'est le temps. Bandiko bolanda biso peut-être bandiko za na diaspora, na États-Unis, na Londres, na Paris, na Bruxelles, partout dans le monde voilà na biso. Ba monsieur héros ba nga ba kini musala. Tant ba Monica prophète qui est rebelle Fernando bien moto alo ba makambo tikatolanda. Na bandiko sakola depuis je pense 2000 quelque avant que le président Obama azala élu. Na sakola nabi que vous verrez à la tête du monde un président noir. Avant Boudin World Center et vous êtes témoin, je prophétisais depuis là vous êtes encore en Afrique du Sud et tu as dit que tu vas compter ça jusqu'à ce que Bamona Makamboa na prophétisé ba mort il y a Mosé Laurent Désiré Kabila ndenga okufana mo lisasi na kiti tout vous savez j'ai été arrêté à un certain moment batika rangai. Je parlais de beaucoup de choses les 30 juin na lobi makambo belé bref tout na tango oyo Alendele, je pense que ma téléphone nanga awa na bandu uniquement pour mon nanga parce que je dis mal avec mes téléphones. Je dis mal avec mes téléphones. Donc téléphone ils ont crépité à tout moment et puis bah appel ils ont bien parce que c'est depuis 2015 on a balé koloba botala mboka nenge zali botala ba nenge ebanoko salama botala ba dialogue ndeko salama botala bo nenge okende. Et na suka awa aucun prophète même ba obachaka ba makeri na internet awa ata mon côté alobaki parce que Adonai a voilà qui est loko a voilà qui yango et ba musuba qui est plus loin omoni alendele makambo o prophète qui rebelle Fernando alobaka soki nazalaka mundele nazo so na moment oyo peut-être na ala masimani da 25 et oza na place terre au Tchabat. Mais le coup n'a pas pour son muindu, mais cette fois-ci, je vois que mes frères congolais ont pris cette prophétie avec beaucoup de considération. Il y a même un blanc qui a dit que non, cette fois-ci, vous verrez un serviteur de Dieu à la tête du pays. Moi, j'ai dit non. Oh, Bokomona, oh, ce qui n'a ni, je ne cite pas les noms. Moi, j'ai dit niet. Mais je vois, on appelle ça qui d'abord illustration. Il y a battu à l'internet, Nalobi David Adonai Aboyaki a tongela et temple. Mais avec coupé ça ordre dans mon année Salomon a tonga temple. Ce qui papa Tshisekedi, Naloba qui a bien Naloba banda 2014 tant que papa Tshisekedi. Ce papa Tshisekedi a posé la présidente Namboka Hall. Je pense que bataille des pes baya baba comprenant ngate baba bambanga mabanga. Ba buka ba vitra na bisoki papa Tshisekedi ozala président na mboka ote mais mwana na ye akozala élu un jour président ba babi non c'est faux ba bimisi dauphin a ngana tel na bi que non akolekate nazomona bokonzi et pas ekena kasai na tout ça lelo o na jesayo ezana pasteur mon côté a osé na mboka na biso même l'internet ba image ezali wana mutu moka meka ko parce que Adonai voilà qui yango mais ngana mona kango depuis 2015 yango tamba oti Suisse na kutani na bango na bi le président c'est Félix Tshisekedi. Alors nous sommes à la bataille kinga parce que c'était comme une aventure mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Et dans Mboka au Congo, c'est tout le monde qui en parle, même ba pasteur, même ba nani bazoba que non, celui-là avait dit. Awa na masimanimba l'église nanga bato comme kokota bango moko église samba benga bango baloba que non aloba ki toyoka ki na babafle tanga zoloba toyoka ki biso nyonso même na kasavuba muta koko boyango azate parce que j'étais le seul où a prophétisé qui et j'ai affirmé une année avant qu'il y ait des élections. J'ai affirmé que c'est Félix Tshisekedi qui sera le président. Et en ce qui concerne le message, tout le monde, quelques serviteurs de Dieu peuvent commis. Moi, comme combien dans la côté 5 côté EP, bande musuni na kolobana. Omoni eloko na kolobani. Bande ko obolanda sona monde. Baye bake eloko babenga ka 4e bête. Ezali l'église catholique. L'église catholique bomi batebele lelo. Église catholique koti batunaka ta fausseté ngana banga nangate. Oh bah non prophète qui non na lembité papa na lembité na celle le 4 mois oh bon na kata bureau nanga lobi na sala ki 4 mois et nazo bima le 2 février
naza na kati église na sambeli na lobaki na mboka au Congo oya kozwa bokonzi na makila akoleka te babengi ba indien baya bakiti na aéroport na bisi bati bobanga te bakozwa bokonzi te bako kota ko ba peuple Congo makila etanga peuple congolais souffre na leki na ba TV bazo menacer nga ndenge nyonso bato zo encourager nga na bibo konzo ko za masuna makila te na lobi soki lisasi moko ebetami bozwa ngai bokanga nga singa na kingo bobwaka nga na mai naza prophète lokuta jusque là lisasi ebetami te pe ko betama pete parce que nazo sambela 4 mois batazo mona na ata so cravate te na tiki ba suki batoza prophète Yindi prophète Kondi j'ai prié pour le peuple congolais c'est le bazo ba nga charge ya Congo parce que batu ba moni même bande ko ba pasteur bazo ba que non celui-là c'est une vérité to mona ka va na église na tika ndako na nga mune na ma campagne ya kitoko na tika ngo pour na na église na bangungi so tali ba place na lalaka ondi matin na lalaka na likolo na balcon. Et puis les toko bien sûr, bah panzi comment que soit, j'ai prié sans aucun intérêt. Na kenda pa mokonzi moko te pesa ngambo po ba appeler lo pesa ngate. Pour Adonai oya benga biso ce ton aposa pesa biso. Alors je me plains beaucoup. Ozomona l'église catholique baza siko pona ko chaba trouble. Ozomona même ba pasteur bazo chama kele ce sont des corrompus, je le dis la vérité. Sur internet, ce sont des gens qui sont corrompus. Basi balie bambongo, basali ba prophétie à l'okuta, après va promettre mutuke yo robima, mutanga bimi na été. Et ils seront poursuivis. Biso to se pela kolia ndunda na lipa, mais pour mboka ya Congo kende liboso. Bible dit priez pour votre pays, car votre bénédiction en dépend. So y na sambeli pour na Congo te. Et le comme ko salamate. Anende le vie na ngai eza vie ba président. Namboko na ko beta tolote, je suis le jeune, on a coûté na plus de 6 présidents d'Afrique, on a sakoli pe makambe kokisama. Na yebi ke bako pesa nga ba photo ezali na bandi ko bakomona, je prophétisais pour Omar Bongo, je prophétisais pour Papa Sassou, je prophétisais pour Eduardo Santos, je prophétisais récemment pour Jean Lorenzo, je prophétisais pour Kabila Kabange, je fais des prophéties oyo ekokisami. Alors le loba tuna mboko si aujourd'hui je suis reconnu bazo benga mais et là on a zo senga ngana kita ye moko mukolo musala amata lisusu. Merci. Alors prenons aussi on va prendre quelques images si on parlons le même langage que la réalisation. Deux quand même quelques images question de vous enrichir encore plus la matière botala makambe sala maki pe bolana message comment ça s'est passé au le prophète Ben-Kir Fernando avant qu'on s'adresser à peuple de Dieu, et on se retrouve juste après. Na sepeli mingi na tondi nzambe na oyo nzambe alobaki epa mosali na ye epa prophète Nkeri na za pasteur na landaka mingi na RTVS na télé Oasis na chaîne Escaleka asapolaki ke pepo sala pe salami na moko prophète Nkeri aza ya nzambe eloko na koyebisa na mosala nzambe prophète Nkeri soki nzambe alobi na nzela na yo makambo lobaka yango mpo biso batolandaka na TV toyebi nini oyo nzambe atie kati na yo nzambe apambola mosali na ye mpo na message appel alors mpo na mboka nakoki koloba te baprofete baza ebele mais prophète Nkeri azali pas super mais c'est un homme de Dieu charismatique oyo na plusieurs dons un prophète ya Congo c'est prophète Nkeri ya mibale nakopesa message ya remerciement et puis le président Kabila na oyo nyonso nzambe asungi ke a passé pouvoir na maboko ya président Kisekedi message tozo bisayo tambusa mboka yoka basala nzambe et surtout ko bosa que prophète Nkeri azali et ya misato ezali que na tondi nzambe pona mateta to sepeli yango na eko témoigner prophétie ya prophète Nkeri na luki journaliste pona biseke to landaka ye makambo alobi yango to vivre prophète siko sali nzamba pambola yo continue toujours na liti ozolite salela nzambe na yo ni gauche ni à droite na so encourager yo koloba pona mboko tu as la parole de Dieu et pas na yo pona mboka na biso soki tu en as 4 ou 5 prophètes parmi les 5 prophètes qui sont parmi le premier wa sakoli pona mboka oh prophète que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Merci, tous nos remerciements. Papa Nanga, Nandenge, Aktambushi Makambunerso, et l'équipe Malamu.
biso na matete to sepela na quartier Kinsaku ngana mosala nzambe na témoigner nyonso nzambe aloba pour la prophète Kéré nzamba pambola yo coup de chapeau je t'appelle prophète des nations prophète Kéré prophète charismatique windeko nayebi nalandaki na TV nalandaki mingi na TVS 1 nalandaki pe na radio Oasis prophète Kéré asa na église ne mosu na Kasavu bwana na confirmer pe na lelo ke na asa mosali na nzambe alobaki pour na makambo ezoleka na mboka oyo pasteur wana alobi ke no mutu oyo akobima seke président mboka oyo aza mutu oyo bato baolinga mingi te o pe bato bakanaki te biso nyonso toyebi mutu tolingaki mais mutu oyo kobima kaka oyo biso tokanaki te mpe alobaki ke no bitumba kobima na mboka oyo nga 3h du matin nalali te nazozelaka président tonoki kaka président wana bimi Félix kaka ntango abimi nalobi ke no bitumba eza na mboka oyo mais nalamuki ti ntongo ti lelo nazomona ke no problème eza te naye confirme ke no pasteur prophète Kéré wana aza na vrai prophète aza na prophète de la nation kaka oyo alobaki yango wana esalami en tout cas côté azali prophète na kumisi yo nayebi te soneli na kokoloba oza vraiment vrai prophète prophète de la nation mpe na kosenga na prophète esika ozali soki nzambe no alobeli yo koezitaka te falo oyebisaka biso lobaka na tv mpo nanga lekaka meme ma chaîne nationale lobaka parce que ba message no ezalaka kaka ya bien na batémoignage mosusu nayokaka na radio Oasis wana nayoka bato baotémoigner mais cette fois-ci nga moko na vivre yango cette fois-ci nga moko na vivre yango na pasteur Kéré tika nzambe apambola yo tika nzambe apambola yo donc nala mingi aloba te nzambe apambola yo pasteur Kéré baki na biso azomona mabeli poto liboso bakoya biso kotaka bakazomona mabeli mais lete oyaki awa na montagne tosambeli nzambe arefele ke eloko moko ezala te kimia na mboka ezali bobanga te bozalaka na prière tomoni mpe lobi mpe mboka mpe na babimisi bokonzi ya sika mboka mpe na kimia nakumisaki nzambe mingi na binzambe na biso akosaka te nzambe akere akosaka te lobi nakumisaki butu nakokumisa nzambe mosakoli nzambe asalelaka ye ya mingi ya minene oyo alobi yango ekokisamaka bandeko na biso tozala na pongi te oyo baza kolala na pongi boya tosambela elongo tokumisa nzambe na biso monene Adonai parce que toyaki na ngomba vendredi passé papa na biso prophète na biso papa Kéré alobaki ke mobulu moko ekozala na mboka Congo te donc kimia ya makasi ekozala po te Adonai alobaka na munoko na ye mpe tomoni yango Adonai alobi na munoko ya papa na biso mpe ekokisami yango tozokumisa monene Adonai mpo akosaka te na munoko ya papa na biso prophète Kéré yango tozotatola monene na ye toye susu vendredi mpona kokumisa ye na makambo ye ya makambo papa na biso alobaki yango tokumisi monene Adonai. Bon, moto oyo abi ke akobima bato bakoyeba te parce que na makanisi ya bato selon mayele ya bato bakanisa ye ke moto oyo babimaki nde akobima me abimi te oyo mpe batiaki motema nde akobima abimi te me Adonai asalika moko bakotokobenga yango ati confusion na kati na bato e na kati na confusion oyo bato bazali balisusu te nani oyo esengelaki azala e oyo Adonai tokotala Adonai moto alobaki ye moko mpe akokisa bokonzi nyonso otakaya na maboko Adonai on doit voir ce qui doit arriver na mikolo ekoya na ndenge Adonai azali kolaka. On a lelo vendredi 11 nde je pense que tosilisi awa na ngomba puisque biso tozotambola kaka ba cameraman na biso ya Ashekina ya RTO ba panzani koluka esika nini wapi mosakoli akozala na tango yo po ye moko aloba na biso nanu makasi yo azwa kango wapi makambo ayeba kango lolenge nini alors musala otobandi toko clôturer yango kaka na interview asuke kozala ya ye moko biso tozokoba kaka koluka tant tokozwa ye nde tokoyeba kosilisa pe koyo kalikanisi na ye abatami pona nini et cette fois là Adonai alobi lisusu nini pona mikolo oyezoya soki kolo na biso azogite tokutani tout à l'heure. Merci mingi peuple ya Congo ya monde entier obozola ndangai mboka Congo Kinshasa Brazzaville partout et na mokili mobimba ezali wabino le prophète Kéré Ben Fernando Ozali représentant légal et assemblée Ashekina Mondo Ozali l'avenue Massimanimba numéro 25 na commune ya Kasavubu. Merci beaucoup na bino bandeko nyonso bozolanda biso na monde entier nde nazali koloba ke nazali na esengo mingi lelo komona ba prophétie nyonso
oyo Adonai atiaki na nzela na ngai na monoko na nga kokokisama na mboka ya Congo. Je crois que nalobaki na bandeko o bazali kokamba presse notamment ya église ou na nzela ya chaîne na biso ya télévision Radio Oasis FM to na Oasis TV. Chaque fois na bandeko senga na bango ke bo enregistrer lenga ba maloba o nazoloba nalobaki yango na tatola kike kimia e kozala na mboka Congo na bandaki musala o banda le 28 décembre 2015 lorsque nano ata ba conclave ba biloko nyonso ba dialogue e bandaki nano te. Je pense que ba image yango na boza kolanda e to bundi bitumba oyo kokota na kati ya musala ya to bondela ki pona mboka Congo. Je crois que ba image yango na bozolanda lelo nazali na 4 mois na kati ya église bana na utaki voyage nazala na kati na église nazala na kati ya bureau na ngai bozoka mongongo ezali kutute pona kotatola kimia ekozala na mboka Congo etomoni ba élection yango kolekana etomoni pe kimia oyo Adonai El Shaddai ya Israël wa benga prophète Rebel Fernando kocha kimia na kati ya mboka Congo yango na pesi Adonai wana merci. Mais loko na inkoloba notamment na bino batu bozolanda biso na monde entier nazako tirer attention na bino koyeba kilikambo o babengi 4e bête au Apocalypse 13 Apocalypse 14 ezoloba ezako parler d'une église Babylone la grande oyo benga église catholique. Alors église oyo etie bulu yeke église oyo ebomisi batu na kati ya monde elelo église otobengi église ezalaka au milieu du village ndenge nga nazali mosakoli nazali église au milieu du village nalobaka te pona songolo to pakala. Mais leo tokomi komona catholique ba résultat o balozolinga kobimisa na mboka na biso Congo ezali pona kocha trouble na utomoni te église catholique koleka na télévision koloba ketala tomoni vision boye lelo komona na mboka na biso kimia kozala. Bible lobi na Romains chapitre 13 toute autorité vient de Dieu. Ce que le loto moni mokonzi moko azali élu na kati na mboka c'est que Adonai nde muta permettre bokonzi wana to mokonzi wana azali kolo na biso. Na kopesa merci na mokonzi oya bimi na kati na mboka parce que tomoni alakisi preuve ya démocratie. Mais eloko na kosenga na président Etienne Tshisekedi Félix au présent Félix Tshisekedi Chilombo nazomona fleur ya monene na loboko na ya droite et nazomona bato bazako ya kozwa ba fleur bazozongisela ye bazo kozwa ba fleur bazozongisela ye et tango alexi loboko na ye na fleur ya gauche namoni menace ya mopepe likolo ya fleur. Alors tu dis que fleur représente la bénédiction. Alors lorsque Adonai a payé aux bénédictions et sengeli koyeba ko conserver bénédiction to bokonzi wana to bundi pour lelo boko manasika bozali oyeba koyoka mongongo ya nzambe botosa mongongo ya nzambe botosa basakoli na ye bokonzi ekoumela parce que soki botosi mongongo ya nzambe te bokonzi kozala menacé na katikati et puis ekozala lokola rejet mais bokonzi eza na maboko na lingi na loba eloko moko pona ndeko na biso papa na biso président na biso Joseph Kabila Kabange na lingi na loba boye Bible lobi le pardon est une force qui libère mais eloko Adonai azali kosenga na bino bo se confier na ye pona atia bino na kati ya sécurité pe protection totale. Molimo lobi na ngai oyo nyonso elekanaki na tango oyo ozaki na kati ya bokonzi molimo na Adonai koloba na ngai ke ba peuple Congo balimbisa nyonso oyo elekaki totala sikoyo makambo ya sika oyo kosalema na nzela ya mokonzi oyo Adonai apesi biso na mboka Congo. Nayebi ke
esika ozali papa Kabila président 4 ans président mboka Congo au memi pe Congo esika au Congo esengela kezala matondi mingi et Adonai abatela yo mokonzi asunga yo oumela et Bible lobi ke balobaka mabe ya mokonzi te me basambelaka mpona mokonzi yango ba peuple ya Congo tolimbisa mabe nyonso elekanaki talas David lorsqu'azalaki établi roi et comment qui na Saoul comment qui na posa pa bomaye mais David akendaki kokatela mba Saül alobi mokonzi so nazaki na posa na bomayo nangaki na bomayo ça veut dire que David azaki na sens ya pardon yango pe na koloba na présent Félix Tshisekedi le pardon est une force qui libère Bible lobi tamba juste bazako yebele mboko za kopamboma tika ba congolais tolimbisa nyonso leka comme mabe bande ko nyonso basalaki biso na kati na gouvernement o tolimbisa bango pomboka na biso Congo ekende liboso pe Congo epambolama alors ba peuple Congo nazomona nzela monene fungwami ba peuple bazo kende balati pembe bazo yemba tokomi na tango o peuple Congo akota na destinée prophétique où ezali 5e président n'est-ce pas 5e président à Congo or 5 na hébreu elexaka azoa ou la vie ça veut dire que la vie ezokota or vie nyonso avec bimama kile tangaka tout le monde a quand même maman pas bota il faut tout le monde a 11 gouttes de sang tout le monde a maille après moi na bimi alors vie ezokota makila o etangaki yango ndezokota sa vie na 2019 o ba peuple Congo tozala éveillé tozala plus na kati ya mabondele o nyonso monguna zolinga asala na kati ya mboka o na ebiki kokokisa matin et kokokisa matin na kombo ya Yoshua na profiter l'occasion ko souhaiter meilleurs vœux ba peuple Congo nyonso bazali éparpillé na monde pe na diaspora ezali wa bino prophète Nkere Ben Fernando o yazali mokambi ya ensemble H na monde ozali na veni Massimani numéro 25 na commune ya Kasavubo alors na sengi kimia eza na Congo na sengi kimia eza na ba peuple ba na diaspora kimia ezala na ba konzi nyonso et le boko na Adonai ezali kolo ya bana na ye wabino prophète Nkere Fernando merci. Si nous sommes de retour sur ce plateau, alors je crois tout soit deuxième point, prophète Ben, tout soit en ce qui concerne juste après prophétie, on aurait appris et puis tout le monde a image d'ailleurs, comme on a une chaîne à télévision, les qui incendiés, biloko eziki. Qu'est-ce que s'est passé? Le col télémélaki, ma partie mon sous yango, c'est les sabotage, batumba chaîne à télévision, batumba bilong sous nini ezo komela yo parce que tout yo ka balandi yo basoda mam kili nini o komela yo. Alain, merci beaucoup. Ngai pour dire la vérité. En tout cas, je n'ai jamais été pour, je n'ai jamais été pour contre. Pour dire la vérité. Je suis l'église au milieu du village. Le kolalelo la vérité est établie dans la urne, je serais obligé de dire la vérité. Et je dis carrément sans mancher les mots, c'est un sabotage. Et ça sabotage, ba saboter chaîne na télé, ba saboter chaîne na radio, ba futisinga ndako batu na auto zobunda na ba moyen bon zate pour un bon sandaka batu eziki, ba metteur je n'ai récupéré aucune chose. N'a récupéré et le côté tout est calciné. N'a récupéré et le côté. Donc l'installation nyon surtout. Tu peux évaluer à peu près le chaîne à télévision. La chaîne à télévision, il faut aller dans les $300,000. Parce qu'aujourd'hui, pour téléviser sa chaîne à télévision, il faut avoir des $300,000. Et puis, et pas une chaîne à télévision, ils n'ont pas n'engagé. C'est ce qu'on te foutait là. Ce qu'on a battu ziki, foutana kouana. Bamakambe komiti na ba justice so ikolobaka kate na batama wate mais le temps sona kozala ozare pona ndaka batona parce que ba chaîne ebele zaka wana koma ka chaîne na ngamo zika tato na ba fuite information batinda ki mutu ba saboter loko wana alors le loba na nzambe batala chaîne ezobikisa batu chaîne ezo ko panza sango malamu o batu bazo bika na nzela radio télé Oasis mais tala ne ba saboter yango ba saboter yango parce que j'aurais prophétisé que non Bokonzi et Kokende pas Félix Tshisekedi. Alors tala biloko zo salama. Là je me dis tout oh c'est un sabotage.
nasali nini batinda nde basoda mabe bamenase mabe babotola bambongo mabe bapanzanga bavitela mutuka mabe mais siko nazobate na okima mpe mboka te. Je suis en train de lutter pour l'intérêt du peuple Congo. Soki Congo comme na kimia ngape na kimia. Parce que seul le guerre est en mboko na koleka na te vende na kote ndenge ni. Alors voilà un peu. Mais néanmoins bandolo appé prophète Ben Kir, pourquoi est-ce que babi mais de temps à autre au Bundaka Congo mais yo ko postuler te tout moni basala nzambe ba kombi belé côté na ko kima pe ba ki ne ba postuler mais yo ozolité ka rapport na Congo mais olingi pété ko poussa un peu menia ya esika bazoka mamboka. Merci beaucoup Ndekonanga Alain, journaliste. Je crois que question posant en Afrique du Sud, ou opposé en Lesotho. Ndenge lelo oluba ko betaka tolo ki ngana za journaliste ngape na prophète. Donc na ko tika musala oyo adona ya pisinga te pona kota na kata ba politique. Wale za bande ko basi ba bungi de gens là. Mais na yebi nini oyo nzamba lobelanga pona mboka oyo. Même ata un jour avant ma mort, ba komona prophète qui a rozana na mboka o. Na lobango me pona lelo na bombi yango. Même ata un jour avant ma mort. Na ko kamba après na kei. Naïbi. Alors bitumba on a bundaka lelo eza pona koma nani te. J'ai été proposé na ba poste ministériel. J'ai été proposé être député banimo. Je peux pas parce que adona lo belingate. Na sepelaka mingi na musana ngata on avanda na zo koma na zo ya mabatende baze belé na sewana ba ozelanga en tout cas na sepela na musala wana. Na musala oyo donc na zaka na kimia kina koma na kata bureau moko po musala ku fa en tout cas ne kwale na ko kangote. Ça c'est la tombe ni ko bana diaspora ba benganga na 1h du matin 2h pour tout solar na bango pour na ko ya na bango na basusi na bango. Ça c'est vrai. Alors merci à Madekoutoune Bozolanda Biso, je pense que ba image Jordan passe tous ont pris quelques images en ce qui concerne l'incendie Komaki, Nenge chaîne radio télé Oasis, Zala qui touchait et puis Bilogo surtout et Baby. Alors on se pose beaucoup de questions, destruction méchante ya boy pour nanini parce que tant que vous pensez regagner payer le vraiment au moment où on a se privé, quand il peut retourner dans la kunae, vraiment à son peut-être que le pan mususu a tient mon combo à bana, mais tant oiseau préféré à ça les locaux pour l'intérêt général. Et puis ils allaient à la que l'église n'a ene et les karakuna, c'est-à-dire pasteur les karakuna, mutunamuta qui n'est pas dans sala musala na ekuna. Alors pourquoi détruire quelque chose qui est au service il y a bande de gobelé pour n'avoir intérêt na yoto monter maintenant ils allaient na kimia. Je pense que ils a passé pour le peuple congolais, mais congolais il faut toujours éveiller et puis tout les mapéter. Alors tout le monde a image n'ingé ezoli kawana et bon monde peut venir sopo des personnes de bonne volonté. Je crois qu'il serait mieux yako botala kakate mais tant on est logo ya malamu bo participer capé na évolution et parce que batu oh ba mis ça peut-être 1 franc, 2 francs, 2 euros, 5 euros pour na construire tout pour na ko sala et logo na chaîne on a télévision et fanda bazape karabatu bazape na mai na makila. Alors, tous on relève, biso peto contribuer tout sunga pour musala ikende liboso et puis biso surtout aux ala peli pas moli aux ala pour na biso surtout. Alors, avant tout ceux qui sana no makam oyo, tout lingi na zinga na tikelo na notre temps en ce qui concerne parce que peuple Congo la minute au mteme comme ya kozoka. Azoye bate position nini afin d'année nini, c'est toujours la diaspora partout à travers le monde et bato comme on ba awa il y a risque même tout comme tout qui est na soulèvement, il y a risque de la guerre civile, il y a risque puisque le tribalisme est déjà bandit, il y a un groupe de gens qui sont motivés, et tribalisme au moment où nous avons besoin, il y a peuple congolais, Congo, Muluba, Mungala, congolais. Message pour la bande de vraiment, de quoi vraiment, je profite de cette occasion pour nous connaître bande de connexion basée éparpillée dans le monde, dans l'espoir partout, qu'il y a la paix. Il y a la paix parce que Adonai, il y a Israël, à la Kakibiso qui est kimé dans la Katamboka. Allez, dans le bango, dans le bango, internet, tu vas y belé dans le biso. Plus d'1 million de personnes dans le biso, ce qu'on a monde, quand on a autozoloba. Ndeko Alain, nous pouvons savoir qu'il n'y aura pas de guerre dans ces pays. Il n'y aura pas de guerre dans ces pays. Sinon, selon ma parole prophète, il n'y aura pas de guerre. Nazanga moko awa kanaba ange nabino alendele.
nazana munduki te nazana miloko moko te mais maloba oyo a donné à Etienne kati na monoko nanga. Je m'adresse à tous les peuples congolais, à tous nos patriotes au bazali éparpillés dans le monde. Il n'y aura pas de guerre dans ces pays les Congo. Personne n'osera faire la guerre. Nazolo bango lelo tozali le 21 janvier 2019. Il n'y aura pas de guerre. Celui qui osera soulever les gens ou le peuple pour la guerre, akokufa yemoko. Amen. Akokufa yemoko. Parce que Moutou akometa ko tombola sous peuple congolais. Parce que le peuple congolais a souffert mingi. Le peuple congolais a l'équipe na tribulation lolenge na lolenge. Alors ce peuple congolais le quoi tout comme la 5e président na hébreu to benyango azoa ou la vie. Donc le Congo veut rentrer maintenant dans sa destinée prophétique. Yango leo na lobi na tonga leo na chaîne moko concurrente na lobi ke mokolo oyo présence au prêter serment il faut to kutana déjà avant mokolo ko prêter serment pour te bisaye couleur ya veste o kolata adonner zo ba ke alata te maneto ya lataka alata te montro ya lataka parce que za na makambo pas soki te no mona milinga ezobima nazo mona milinga ezobima. On annonce qu'il y a un lelo, je crois qu'incessamment, pour topper sa peau, pour prêter serment, il doit y avoir une équipe de prophètes, selon ordre de prophètes, pour nous sembler là, pour nous moquer en sorte que milinga wane bimate. Je suis en train d'annoncer déjà. Nous avons parlé, aujourd'hui il y a la victoire, et le président est élu, il va prêter son serment, et Sengeli Ayukaka Kaba Sakoli. Et bien, il y a un peuple dans le monde, nazo sala prière pour un peuple dans le monde. Parce qu'il est temps que le monde entier reconnaisse qu'il y a un prophète au Congo. Non, prophète à Samarie, prophète à Jérusalem. Et Seigneur, il y a un prophète au Congo qui parle de choses qui se concrétisent. Merci, prophète. Je pense que nous allons finir. Et pour enfin finir, je crois, tous quelques éclaircissements en ce qui concerne Moussala Ozosala, parce que tout le monde est déjà que radio-télévision Oasis, Isaiah Kozika. Mais je pense que projet, au ce qui n'a projet place wanato idées alignées, les canisses alignées, ni au en place pour que tout au bazan a besoin de atteindre yo, participer, qui ko ça la nini. De quoi l'état on a sambeli Zambé et là on a pesi Zambé merci parce que a soutenir qui sont tenangai. Parce que c'est pas facile, mais ça fait la facilité à l'un au vendre carabolo quoi job à quoi prendre que biloko nyonso yo investir ndengoti kolobawana. Ça a failli créer des problèmes avec ma femme à la maison parce que le projet n'était pas ça. Le projet était autre chose lorsque j'avais cet argent. Mais d'emblée par une vision à moi qui n'a la chaîne à télévision na radio Porte Babika. Et là il y a des personnages au moins 30 personnels na kata musala lo bazana ndako. Parce que dernier salarié, chaque dimanche, on appelle ça à 30 personnes, Moutasuka a 35 000 francs congolais. Pour nous couvrir toute une semaine. Alors, ça n'a 35 fois 4 pour une personne et 30 personnes. Tu as un régisseur, tu as un caméraman, tu as un journaliste, tu as un directeur technique, un commercial. Et je donne le premier à 50 000 par chaque dimanche. Pour nous couvrir le transport. Ça n'a pas 35 000. Ça va 30 personnes. Alors, dans la passion, on a enduré pendant 3 ans. Depuis le 1er novembre 2015, pardon. Et on a toqué la 4e année en 2019. Dans la souffrance, il y a quoi enduré. Yango ba papier, yango autofuta kabatu ba personnel. Yango ba papier, nyoso yango tout signaka. Chaque dimanche, autofuta ba personnel na biso. Alors, ils ont là qui sake, mouto a souffrir. On a moussala autres sala. Yango ba papier, ya RTO. Les alliés chaque dimanche au ba personnel bazalaka au signé, faut qu'on puisse en bongo ba liste na bango no ses alliés chaque dimanche. Et moutasuka faut que ça ait 35 000. Baton soit 50, bamsou 40, bamsou 30. Alors voilà un peu. Alors tant on a sambeli ndeko Alain Dele, nzamba lobi nanga boye. Moussala nanga na pesi vision. Et comme ce qu'on attend ou à prophétie aux autres besoins koksama, monde entier et yokayo. Monde entier et yokayo. Donc à l'un nous avons déjà commencé à amorcer le démarche. Il faut que tu maintenant un canal SAT. Il faut que tu un canal SAT na bouquet.
au monde entier les cognos soit dans le monde abana kolanda prophète qui est nanda kunaye. D'ailleurs là-bas en Europe c'est plus facile par rapport à nous ici en Afrique. Alors nous avons besoin d'1 million de dollars. Tous avons besoin il y a 1 million de dollars. 1 million de dollars pourquoi? Parce que aujourd'hui tous ont foutu ta place wana. Ndaka ba te ziki parce que ça pas na bisoté. Na 1 million de dollars au tozanango, il faut to somba ba équipement approprié. Il faut to somba immeuble moko pour permettre que to tia musala wana. Faut to somba ba faisceau, faut to somba encore ba émetteur ou ils allaient approprié, faut qu'on foute encore le gage ou yakokota par internet. Donc ce qui nous vaut au moins 1 million de dollars. 1 million. Alors on a 1 million wana. Plus de 6 000 personnes, 6 millions de personnes au bord de ce qu'on a monde. So, tout le monde a payé $1. Ou a payé 1 euro, papa. Dans un mois, je crois que d'ici le mois de mars, tu as matériel nabiso, tu as bureau nabiso, ou en contact permanent. Tout le monde a TBN, tout le monde a FBI, tout le monde a TV5 monde, ou partout dans le monde. Et pourquoi pas à travers un prophète? Oh, le lot Nzamba Télémissi Namboka Congo. Il y a combien de peuples congolais dans le monde? Ah, tu as combien de millions? Tu as combien de millions d'habitants? Et bah, au bazar la diaspora. Ce qui va toucher et que Adonai El Shaddai a touché l'adresse nayo. Au cause à la papa. Nanda koza papa Alain, koza maman, koza na bana, oko tchela ta mwasi na yo $1. Yo moko $1. Bana na yo $1. So nanda ko 5, ça veut dire $5 ou 5 euros. So peut-être famille les en Congo, oko ba que non j'envoie mes 10 euros pour na ngai na famille nanga parce que ndeto za awa soki to sisi projet wana na mois de mars, na mois d'avril na zoke na Israël, na ba requête nyonso ya bandeko o ba ko pesa pour na ko kenango na Golgotha ko dédié année 2019 pour na ba famille nyonso ba ko contribuer. Voilà notre grande vision. Et cette fois-ci, va détruire na pigeon au mona na Congo, Brazzaville, Kinshasa, mais nanzela ba peuple au bazona de so batami tema malamu ba ko sunga biso pour to kende ko élargir maintenant la radio télé Oasis ou ko za la Oasis pour na ba te belé na monde. Donc nous avons besoin de $1 million. Nayebi ke ba te belé bazala ba mbongo na bango. Batamité maman pe bazali, tous ba homme d'affaires bazali, ba diamantaire bazali, ba femme d'affaires, surtout na baté belé bazana poto na batamité maman bazé belé. Lorsque je connais dernièrement les problèmes au brakatinga ba minduki ba botenga mbongo, beaucoup de gens m'ont aidé. De partout à travers Kaka NTV Nouvelle Tendance TV, il y a une connexion à l'indélé. Vraiment donner un peu de mingi pour la vision où ça peut aider biso surtout les kaka au fêlé na TV pour na kolobe na makambo nzambe et bato bazana na diaspora pour soutenir mon mobile parce que ça na ndenge na motema ndenge nae. Donc comme je dis que tu as besoin $1 million pour nous réaliser tout ça seulement à 2 mois, mois de février na mois de mars. Donc ndenge mission zo le kanalelo lobi to na zamba toute la journée ko bonde la Yahweh asimba mitema batu nyonso bakolanda émission pour na soutenir biso. Donc so bozana ndako 3 personnes botini 3 euros na bino. Ce qui peut-être que nzamba toucher l'adresse na olobi non sur les $1 million, en tout cas à l'un des moi j'envoie $100 000 kakabino. Sur les $1 million, en tout cas avec mes faibles moyens, moi j'envoie $10 000. Je sais qu'il y aura des gens qui vont envoyer. Parce qu'avant tout ça, même la diaspora, $10 000, $1 000, parce que le prophète Thierry, c'est un homme où on a ceux qui n'ont 5 beaucoup, donc je réponds, tous on a besoin, il y a $1 million. Na bandeko nyonso wana ndaso na monde même na bakonza mboka o bazana mboka Congo bakonzi même ta mokonzi akoti ya sika batuno bazolanda président Félix Tshisekedi akoba que non ndeko prophète on qui est toujours reconnaître na mboka Congo yemta sakola ki ke la président je prends ma part étant président de la République na pesa pona vision o bazana ko sala une chaîne mondiale Tobengango radio radio télé Oasis monde. Donc nous avons un monde donc world bandolanda biso partout to kota na câble et batozala en connexion nanga parce que si ko tozo buka tozo somba lisusu kuna donc tozo ko élargir tente. Tozo ko élargir tente et si ko za synagogue parce que tozo somba déjà kuna
makoki c'est mon ami déjà toko élargir tozo que les tin Éthiopie toko élargir ango et que la synagogue au bato ko ya na monde toko ma komba bato zo soutenir biso na bamir toko chango na couleur et grâce bando kitana mandako na bango ndenge Ezekiel atongela kinzambe temple tanga ngaka kufa a rappela kinzambe ketana musana salelio na 1 Chronique 29 et nzamba ba qui encore 15 ans. Donc ba numéro na biso batoza na Kinshasa batoza na Brazza beaucoup kopes pour tiela biso ba contribution na M-Pesa. Nos numéro na biso ezali 0 plus 243 81 777 17 71. Wana ezali M-Pesa. To okoko tele biso na Airtel Money o ezali na plus 243 99 90 325. On les allés Airtel Money. To batwaza to dans la compte bancaire ya Oasis Monde auto fungoli et ça na Robank International au côté de numéro ya code bancaire international zali 15 101 00 10 16 94 801 37 Nabandeli 15 101 0010 16 94 801 37. On ezali numéro ya compte bancaire international de Oasis World na monde ce continue biso contribution na bino en tout cas et kozala le bienvenu ou la bienvenue to kozanga te ko sambela pona bino et puis bozanga te ko tindela nga ba kombo na bino soko sali contribution na yo na ba numéro on appelle sur ko tinda kombo na no komba famille biso tozana calepin ya munene auto sombi to ko koma yango parce que na mois d'avril lorsque nazo kena na Israël auto bengi mois d'Abib na koma ba requête na bino nyonso na Golgotha ko tika yango kuna pona lipamboli na bino. Merci. Merci beaucoup prophète Ben Kia Fernando. Mesdames et messieurs, je pense que Tokomi Nasuka vous moni déjà Makamutu Ningezo Likana. Alors on demandera aussi na batutu badana biso partout à travers le monde et pour nous assister kosunga musala nzambe ekende liboso. Alors n'hésitez surtout pas, et vous qui avez besoin de plus de précisions, voici les contacts où ils affichés na si yaba écran na bino bo kotala numéro ya compte bancaire ya moi les avana bo kotala et puis kozo yango de temps à autre les numéros de contact. Vous avez besoin de contact balamona homme de Dieu au monde pe numéro ils en assiana bo komelier bo bengi pe bo solola na ye na oyo itali pe problème na yo kana yo différent kana minyo so besoin nango bo kiko même mo pe pa na ye moko aibideni bo solola na ye. Alors to comme na biso na suka. Alors on vous laisse suivre encore quelques images. Nengi botala ba temps fort, nengi prophétie oyo pona mboka na biso jour abimisaki to ibimaki pe botala nengi incendie et salamaki na radio télé Oasis o déjà et kozala désormais radio télé Oasis Monde dans les jours à venir. Merci à notre partenaire Nyon Soto, il y a Janisita, Tchonga Poutuba Mitur et depuis Switzerland. Merci Minginao. Merci à Chancel Mbemba, NP qui Chancel Mbemba, à professionnel international congolais, puis va réagir, puis pour nous sonner, toujours comme ça en Zambie. Francis Beto fait bonne année au plaza professionnel dans l'État en Suisse. En tout cas, tu qui va pour sonner, va toi ça et belé au Bolanda biso, ba maman, ba papa surtout, ba tout y a bonne foi et volonté, bola qui s'en et zala kakate. Bozela kaka basela bino mais si ma bino na retour beaucoup pour son appel ça dans Zambété et aux ala malamoté. Merci, on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Je ne sais pas papa, il y a encore un mot à dire ou bien de combinaison de notre au Gabon. Merci beaucoup Nabino Alain Délé. Merci beaucoup na bandeko o ba ko soutenir mission au préalable. Merci beaucoup na évangéliste Roger Baka tika Adonai Apambola bino. Merci beaucoup Nabino Nyonso au Bozana Diaspora Bozali ebele selon natanga ba kombo et comme encore une autre émission. Vraiment na souhaiter bino ba meilleur vœu, ba bonne année et puis grâce pe bonheur ezali kolona bino nazo sambela 120 jours pour Nabino bino batota loboko Nabino boko tatola solo qui est razana nzambe na bomoi. Merci. Merci beaucoup. Alors on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.